Bandeko balandi ya émission Balobeli Mboka Mbote na bino esika bozali ngai wa bino ndeko Serge Mfwamba Moluba ya Boende na eli boso na bino sasa ipi pona kosono na bino obe mai matali politique lolenge na ebsaka bino ete politique ezali bilei oyo kongomani nyonso asengeli koliaka pona ko koto na mujindo ya makambo pe koyeba solo nini ezali koleka na mboka na biso ya Congo yango wana lelo ya mbote na banda na bosa na kate ko tombolo to pe ko zongisa lokumu epai ya tata Nzambe oyo apesi bino na ngai mpema na bomoi to zala po ete lelo babenga biso bato po ete baike babenga mi bibembe baike bazili susu bato lokolo biso te biso ba Nzambe apesi pema to sengeni ko zongisela ye lokumu ezonga epai na ye na bosa na ko remercier le prophète Konde Polo Dominique na madame nae mama Asaf na bandimenyoso ya église Liloba Nanzambe bongo bandeko tokoti na mama na likambo na biso na koboso no pete ko senga merci na bandeko yo to bandi na bango mosala lokola bongo ndeko Jordan wazali bongo na masini na bosani pete ndeko Gedeon na bosani te ndeko Jona nampe ndeko Ndele Alain bandeko Skaskawa mokolo mwa lelo toko sola na bino na mayena komi kuna lokola mutune kotunama tokomi wapi na bitumba ya este lelo tozali kosola makambo matali este ya Congo tokokoto penja na mujindo ya matali este ya Congo tokoluka koyeba likambo nini ezali na base qu'est-ce qui fait que Congo na biso est évolué te na makambo hena baike bakobeta mamnoko koloba ete tata mokonzi alobaki soki ata escamuche na koluka na expliquer bino escamuche na lingana malamu donc ata ko moto moko kaka akufi na lisasi ko utanga mbo wana na nini ako senga ba chambre nyonso mibale eyeba na kusangana Sénat na Assemblée nationale ba sangana po ete a déclaré guerre contre le Rwanda kasi na moment où il y a lobby yango skaskawa bandeko nanu Assemblée nationale evandité nanu pe Sénat kutu nanu evandité nanu kutu bakei na processus ya Sénat te c'est ce qui prouve maintenant que lelo yo ata eskamusha ngo akufi ata bato badwi ba masasi ya ce qui prouve déjà que makambo wana que tata mokonzi moye a déclaré etumba ezalité parce que Assemblée nationale au moment où je vous parle Assemblée nationale va se réunir kuna lelo va se réunir saki bon mona ba Assemblée nationale ba tondi wana mais il fallait pas valider ba députés nationaux mais ba ko valider ba députés nationaux ndenge nini pour être une grande partie ba députés parti moko boyamo ebele oyo bazab nano ba ministre balingi ko démissionner te bandeko likambo ezali soni penza soni makasi na mboka na biso ya Congo. Comment est-ce que yo sali ministre yango likamutolobaki yango mbaleleki na lobaki mbaleleki na plaitando ete comment est-ce que mutu moko azali sénateur ye moko azali député national ye moko azali député provincial ye moko ministre botala likambo sikoyo kuna ozali ministre mais na Assemblée nationale lelo ba député wana ndenge baza wana na Assemblée nationale bakobima pamba te bakozwa transport bakozwa ba unité frère ba pesa ka bango journalièrement soko bakeika kana assemblée atako basali eloko te bakozwa yango ezobima na poche na moto te kasi na budget ya l'État ezako bima na mbongo ya l'État nde bakopesa bango ebele na mbongo mais basali mosala te baye lelo pona validation ba député mais moyen ba valider ba député ezali te pour être ba ministre bato bazina no kosangisa ba fonction ye moko azi ministre ye moko azi député ba ko senga ete o sengeli o démissionner nano na ki ministre na yo ya mbote okoto na Assemblée nationale mais botika pete ko songo moyibi yango boko luka ezili kambo nini bolembe mbongo te botala bino moko numéro 1 ya Access Bank milliardaire monene numéro 1 Access président ya groupe Access Bank Nindeko ya Nigérian wana azali numéro 1 Access Bank ndenge azongisi molimo na ye azali ko pimbukana bana na hélicoptère bako kenda kotala soko ezali soki sport moko bako kenda kotala na États-Unis kuna na état moko songolo nde avion na bango esali crash ata moto moko ta biki ndenge bakendaki na libota na ye boyebisa ngai ndeko
ete ya kabino biloko eye okozwa ba million ozwi ba million suka suka okokoto mabele peuple congolais za ko souffrir et comment man elongi na yo kaka ndoko zwa bande comme suba ko kozwa te kaka yo sezi soni boyo kape yango soni wana ti ezali soni makasi bandeko ndeko ministre sala choix yango na kosenga na tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République son excellence yambala oyo moto azi ministre atikali obe ministre okonto kosenga na yo peuple akobelele pai na yo ete otia ministre kaka moto azi na fonction mosusu te ozingai ki député okendaki peuple bandeko bona na likambo oyo yo ke yo postuler pai ya peuple okei plutôt opostuler supposons monsieur Mandiangu Nouvelela Blaise totia lokola ndeko napesa exemple honorable nazo ndeko honorable Obe Mukano ndenge honorable député national député provincial Obe Mukano ndenge ya postuler esika na wana députation provinciale bokei akei su yenda kende ko solola na population atali si population ba projet na ye peuple sepeli na ba projet na ye peuple sepeli na ye bande kamonga fula ba sepeli na ye ba kei ba voter comme député provincial tango ba voter comme député provincial baza na posa na ye akende kolobela to pe kolobela ba projet oyo ayebisaki bango ya mbote bango ba pona ye mais ekomi na assemblée provinciale akomi kolula comme ministre lisusu tango akei akomi ministre par exemple provincial to pe ba nommer ministre national pour komaka député provincial pouf ministre national tango akomi ministre suppléant na ye oya kokota no esika na ye vous croyez réellement que suppléant na ye wana akozana makanisi moko na oya zaki nango na moto ese suppléant de komukanu obe akozana na makanisi ndenge moko ndenge ye moko honorable azaki nango bakozana na makanisi moko te soko motazi député ezala na députation nationale tango bimi député national tikara obe député national tata mokonzi tala likambo oyo po ete tokwea lisusu na masengini ya te tokwea na masengini ya lisusu te po ete mambima leki deja mingi peuple aza kozoka mikolo na mokolo mpo na ngai kuta tata mokonzi ya ekolo oyo nyonso azalaki ministre na manda eyi kojongisa ye lisusu te nga moluba bwende na kosenga na yo tata mokonzi ya ekolo oyo nyonso azalaki ministre deja na manda oyo leki na seka oyo azalaki ministre 5 oyo ezali koya tata mokonzi boma ye pomola kombo na ye kamata moto mosusu ndajwa esika wana moluba bwende na kosenga na yo tata mokonzi ya ekolo son excellence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo osengeli kopomola moto ajonga lisusu te bakoma personne ingrata moto akoto lisusu te na gouvernement ti ape bato ya sika vague ya sika eya parce que tolingaka bato ya sika bakoto pona nini libota X bolanda exemple libota X elie déjà na mandat X tozi libota ABCDE balie déjà na mandat oyo tango ndeko nanga zi ministre akotangisela bango mafuta akotangisela bango bilei akotangisa mwa loso mais soki bazwi kaka bango lisusu nde bazongisi omweteke libota wana eliaki malamu na manda wana bazi deja na mwa baloso bakontinue kaka kolia mabota mosu etikala kaka na nkufa etikala kaka na mpasi etikala kaka na souffrance balelelaka bandeko ya mpoto bandeko ya poto yango mpe baka bampunda te esengeli kochange 5 ans oyo mpe tata mokonzi odwi nanu liboke mosusu ya bato oti bato bayebani te po ete bafamille na bango mpe mafuta etangela bango bamwa loso etangela bafamille ya bato mosusu nde kosalake bato bazwa mwa ouverture esalaka kombo moko wana te vraiment likambo wana nde naningaki na banda nango nokola mwa introduction ya émission kasi tokoti sikasika wana ba programme oyo to pe conducteur na biso ya mokolo mwa lelo lolenge esilamaki kotrasame po ete tomana kosolola bandeko bino bozali na poto bandeko bino bozali partout dans le monde vraiment merci na bino lolenge botalaka émission eye merci na bandeko nyonso ya Paris merci na bandeko nyonso ya Belgique bandeko ya Suisse na bosani te bandeko ya Allemagne bandeko ya États-Unis ya Canada bino kuna boza na Chine bandeko ya baza na Dubai bandeko bobenga nga na Bangladesh na Corée du Sud Corée du Nord na koposa na pete
po tolobaka ngo Rwanda ezali Kagame ndeko Kagame nde tosatakaka nango mais bandeko ya Rwanda babengaka ngai population ndeko makambo za koloba eza solo lobango mikolo nyonso babengaka na numéro nango préfixe wana ezaka plus 250 babengaka ngai bandeko ya Kigali bandeko ya Rwanda babengaka Moluba Bwende bai Moluba Bwende lobela bango makambo biso ndenge tozaka na problème na Congo te biso pe tolingaka moto wana Kagame akenda Balobi lobaka pe talisaka pe batoke e talisaka na émission na yo population congolaise oyeba ke biso nde tozalaka awa tozaka na problème na bino te mokolo tokozwa mokonzi ya sika nde makambo ekosila bango pe bakolela baza na milelo rapidement ndeko Jordan to banda émission na biso bandeko likambo moko esalinga ipasi pe mawa naufrage moko to pe likama moko ya masuwa na biso ejindi vraiment na nzela ya maluku na ebite bazali kokende soko pe kwa mutwe soko pe kwa tere soko pe wapi masuwa wana ezalaki na bato ebele masuwa wana ejindi na nzela ya maluku wana eza kokende zindi penza vraiment bato yai na bato bajindi bazi ebele na ebite na ebike gouvernement congolais asi amoni ba vidéo wana asi amoni likambo oyo soki na bosa inte ça n'est pas mokolo mwa lobi dimanche donc ezali passe nazali kosenga vraiment na ebite likambo ba bato ndeko Jordan oyo ezali ministère ya transport kakati bato ya transport maritime ministère ya transport to ata voie maritime kuna esika makambo etali ba masuwa na yebite botala na bino moko bandeko ebale monene oyo botala ba sorte ya ba masuwa ezokulekao tala bino moko ba masuwa ndenge o nyonso eza babwatu bazwi bwato bati yango moteur bazwi bwatu bati moteur bwato ezi nzete bapaloli na kati bati mitere na kati eko tourner na ebale monene boye balataka ni gilet de sauvetage bayibi ata babuele de sauvetage wana te mo eloko tolataka elamba likolo po ebatela moto ndeko Jordan zongisa mo eta bato bamona ta ebandela masuwa wana kaka nde apres olongoli yango po tokoboya apres na ba internet yango mindele bato basalisaka ba YouTube bango baniba na batezo balingaka te masuwa wana eza monene ezindaki mobimba ekoti na mai bato nyonso wana bajindi masuwa ebungi tala ebungi babwatu bomoni bato bazana masuwa wana edindi nde bomoni babwato mosusu eye mbango ezoye mbango mpona kosauve bato vraiment na kosenga bosalisa tala yango wana ezodinda ezobima donc bato bazana na rompo wana bokomona nayebi te na kati ya mai tokobe yango nini na ile wana katikati wana bato bazindi na masuwa wana batindeli ngai video ona bato na maluku ezali pasi ndeko tia ata mwa volume bisika oyo bato bayoka tandama esali ngai pasi Président, mone lo tocho lo bawana. Masala tocho lo baga siko awa. Ayebi nzelate. Akote na vitesse. Ayebi nzelate wana bachaka mokuna te. Atuti te yende siko ina vitesse tanga leki wana. Na le deux moni baona bake na mango ba konsa l'accident. Na bana na lo bana bango. Vraiment likambo oyo nakanisa bomoni esika babido ezotepatepa wana masuwa mobimba ezindi bandeko l'état congolais vraiment na kosenga na tata mokonzi ya ekolo
na mboka na biso banzela oyo ekendaka bato bakendaka mbandaka bato bakokende Équateur bakokenda Kisangani toza na bato te botala mwa eloko oyo bato bakozobe libende bakenda ngo basude libende na bango bati banzete bati mabaya bango wana bakotambola o masuwa botala bato ndenge bamataka na masuwa wa monene wana edi pembeni soko na ebite tseko zozo otia botala bino moko ba fabriquer eloko na banzete baza meke na kati masuwa ekomema na marchandise na bato vraiment na kosenga na l'état congolais ba meka mpe kota likambo oyo masuwa e marchandise ezala marchandise bato bakoki komataka na biloko te bibobolo oyo te ebale monene oyo ngai Moluba Bwende na utaki na kwa muntu mikolo mileki pendant ba élection nakendaki na kwa muntu nakendaki na kwa muntu komona pe province Mai Ndombe lolenge nini nasaki sur invitation ya mama gouverneur Rita Bola ona kopesa mbote na tambo na kwa muntu na kotaki na Mai wana kokenda na ngai na yebaki te nazokenda lelo koni bandeko kaka pona koluka kozwa information nakendaki na canot rapide traditionnel pona nini na bengi canot rapide traditionnel ezalaki boato bati moteur na ebiso na kota na Mai wana mais molimo nyonso esi ekendaki bakokosanga tozokendao totambola plus de 100 km ti na kwa mutu kuna na bozongi nde nayaki na mwa kano na mama toyaki na ye moko mama Rita Bola gouverneur ya Mai Ndombe totambolaki na mwa limemia vraiment ezali pasi l'état congolais s'il vous plaît bakonzi ya mboka toza na Chani Metal azali awo bomeka ko financer Chani Metal azongela kosala ba masuwa ezala mbone ediforme ame azongela kosala ba masuwa ezala ya malamu po ete biloko oyo mwa manja batole oyo mwa batala ba boato nde tondi na mai ebele bati yango ba miter ezotambola ba 200 km ba 300 km na kati ya mojindo ya mai oyo tokomaki na oyo awa na kantseza na ngobila babe yango ngobila shito esika oyo masuwa ezindi pokata na ngobila oyo ezi pasi po motakata na ngobila o kura do moko eza wana ekosakana te esiko babe yango ngobila ezali pasi tika ete milimo ya bandeko banyonso bazindi wana epe miana kimia l'état congolais vraiment meka kosalisa population na ye po ete peuple congolais azonga na banorme bameka kolongola nanu babwato wana esalaka mosala malamu te balongola yango po ete kobomaka bato ezali malamu te. Merci Ndeko Jordan. Ndeko Jordan sikasikawa to lingi to kota mwa moke to solola mwa moke nasalaki mwa ba recherche moke par rapport ya maimatali police na biso congolaise. Na talaki ba recherche nga Moluba Bwende na tambola baki na tambola penja komona makambo nini esalamaka na la police. Tango biso to kokola ponga na koli pembeni na quartier ya Mbinza ozona ya pembeni ya Kachachi depuis na tango ya ndeko Maréchal Mobutu toko koto wana naka toko mona parade ya bamsode ko sala mangunga nyonso toko mona toko na kena na lukalu fungula toko mona parade ya ba policier ko sala naka kokolope ko sala ya basoda na zina mesene biloko wana kasi likambo moko na salai koloba ezali ete vraiment bakonzi ya la police na kosenga na bakonzi ya la police inspecteur général ya la police na kosenga na bakonzi nyonso ya la police inspecteur provincial nyonso ya mboka Congo likambo etali parade bosengeli bosalaka parade po ete bapolisier bandeko na biso bapolisier bazali kofingisa République démocratique du Congo bazali ko policier azali moto asengela azala attaché na population policier azali moto yo soko population amoni ye population asengela koma na limemia population asengela azala na esengo mais na Congo vraiment bandeko ezali pasi kala ngana za koyeba ngo na deuxième république moi moke tomati na tango ya ndeko Musée Kabila ezali 4e po siko 5e république 4e ou 3e république awo tango Musée Kabila azalaki discipline ezalaki na soda discipline ezalaki na policier mais lelo oyo te okoma na tango ya ndeko Kabila tomoni ndenge nini basto Congolais azalaki kobanga soda na butu na mandat ya ndeko Kabila à un certain moment soda congolais c'est qui sont kakutai na soda na butu il faut lela tu monika ka tenir soda na butu to tu la musi yazaz
police, garnison de Colosie, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la parade de ce jour. Introduit par le colonel Lubamba Michel, commandant de la PSR Lualaba, le colonel Frank Ilanga a eu à organiser plusieurs parades mixtes dans la ville de Kolwezi le mois dernier. Étant responsable de la gestion dans sa casquette du chef, il a centré son message sur le comportement responsable des hommes en uniforme dont ils doivent afficher au cours des différentes patrouilles. Côté à okende ko la patrouille na ndenge la surtout bino bato bozo la patrouille pédestre boza so que sali patrouille na esprit ya muibi et comme 22h aussi aux 50 francs allez bozo banda ko na bino asala musala ndenge wana te e ba oyo bakozwa mana lolenge wana bakozwa etumbu makasi tozo travailler na ba service ya renseignement. Dengue bokendeke wana bozalaka na batu ya ANR na kati. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, tokotia kal suspect batu ya PD, batu ya police judiciaire na kati. Tozana posa miibi te. Toko la ta tenue te poto représenter ba miibi. Non. Et loko wana faut sila. Teni oyo ezali symbole ya tozo représenter mboka. Symbole ya drapeau. Et puis bato ya bwanya nde balata yango. Tolingi ba voyou te la police soit la armée. Le colonel Frank Ilanga reste un modèle à suivre dans la province du Lualaba, ville de Kolwezi. Par ailleurs, le colonel Frank Ilanga continue à suivre les hommes en uniforme qui sont dans sa juridiction en les prodiguant des conseils. Étant un homme de droit, sa vision des responsables est acceptée par tous, voire la fille aînée de l'Union sacrée en province, Fifi Masuka. Nous avons travaillé dans le service de renseignement. Dengue bokendeke wana bozalaka na batu ya ANR na kati. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, tokotia kal suspect batu ya PD, batu ya police judiciaire na kati. Tozana posa miibi te. Toko la ta tenue te poto représenter ba miibi. Non. Et loko wana faut sila. Teni oyo ezali symbole ya tozo représenter mboka. Symbole ya drapeau. Et puis bato ya bwanya nde balata yango. Donc nde nazali koloba wana bouti komo kotala bongo parade moko na esalemi bongo na Lualaba. Lualaba kuna na garnison ya Kolwezi. Hein? Oyo parade oyo colonel azali koloba wana vraiment sepelisi ngai na raisonner penza ndenge bazali kolobela basoda tangu to kenotala basoda na tangu ya Mobutu tangu tala basoda ozomona penza soda bako sala parade na sepelaka susu na général chef MG général d'armée Chiwewe Christian yepe azalaka na ora wana soka aza koloba ozomona penza ke moto azali koloba na sepelaka na ye tanzali kosepela ntango azalaki na garde républicaine akoloba penza omoni ke moto aza koloba mpe soda aza koyoka na esengo eza luka ndeko bapotiaka nanu mwa elema ezomisaka mwa ya eloko wana donc ozomona ke commandement ya police na kosenga tata mokonzi ya ekolo bato basengeli kosoutenir nde bacolonel oyo komona Frank Ilanga nde bakolonel basengeli kosoutenir parce que parade akoloba na soda likambo ezili lolenge ezali teni ezali eloko ezali korepresente mboka komona moto policier colonel major na teni na bar avandi mpe na miseka batondi wana akobeta masanga akomela mpe alangwe. Merci beaucoup. Coup de chapeau à toi, monsieur le colonel Frank Ilanga kuna na Lualaba. Vraiment, maman Mafifi Masuka, ba conditionnel pour faire na bango yoyo. Pour qui nieza na Lualaba, na ko senga la ba kondi à la police, ba tia yemi so ba meka ko soutenir yepe. Pour être ayeba la ko sala musala na malamu, coup de chapeau à vous. Na lobaki esika nyoso musala za malamu. Soki na zu vidéo na bino, ndala saka ba recherche ba vidéo ngai moko. Na ko tia yango pe ko lakisa. Hein? Merci beaucoup. Na yesika awa na kozonga toujours dans la police.
Na ville province ya Kinshasa, où ils allaient diriger bongo, na colonel Blaise, et je m'excuse, na général Blaise Kilimbalimba. Général Blaise Kilimbalimba, ndazali commandant provincial, il y a ville province ya Kinshasa. Tomoni asalaki moi parade moko esalemaki pe azali ko présentaki plus de 293 kuluna likambo ya kuluna na Kinshasa. Mon général Blaise Kilimbalimba tomoni oyo kolobi 4e vague ya bakuluna 4e vague de collection na administration ya mboteto tiaye tanga za koloba makambo yango ye moko 4e vague la kisanga ngai bana wana 4e vague yango Botanano bana oya mike oyo. Mon général Blaise. Merci quand même na Moussalo Sali mon général. Moussalo Sali a kodwa bana oyo. Kasi mon général, bana oyo ba comment ko moi les ama c'est qui Bosali Sakabango. Botanano âge oyo moto à 30 ans azate. Et so uta de 16 ans 17 ans, 16 ans 17 ans, au mati moi moke 21 ans. Soni modèle nini bana oyo. Soni modèle nini baboti. Moboti, okuta pe tata na ye avant de azomena la barre. Tata na azoloba, je suis responsable. Na bana na nga baza bien, naza responsable. Oboti ba voyou, oboti ba kuluna, o raté éducation ya bana. Ce n'est pas bon. Ba para boye ba kolanda éducation ya bana. Mon général Blaise Kilimbalimba. Bon meka kotala nanu ba procédure boko kenda obotindi bango kanyama kasese obotindi bango wap eko simba te bana o baza ko mériter discipline ya solo baza ko mériter discipline de discipline. Mon général Kilimbalimba vraiment coup de chapeau okangi bango ebele au moins 293 baza wana. Toko senga na mon général Kilimbalimba bo pesa bango discipline mwana zongi ye moko na ndako atiki makambo bana basi ba mesala ke soko bokangi na bino ye bo keneka bo boaki tanto na makala bo tini na parquet kuna plaignant lokola parquet koma kaka soko batindi bakuluna o plaignant azati petit wana kuluna zongi aya bando black sabato a quartier bo kanisa iba okenanga wapi na yote au no muta moi kuluna zo devant la police à ma présence. Azweb sa commandant, yo kanisi ni na to tidinga na parquet. Combien de photos na kuna na yo na zonga raté. C'est de la honte. To sengeli to zwa discipline. Pe naza ko senga na bakonzi. Bana o baza bana ya kolakisaka na TVT bakuluna. Bona kisaka bango na TVT, bako mona ko bakomi ba star. Bokangi bango, bokena bango bo isoler bango. Makambo ba moni kuna. Na isolement wana tango bako bima bakenda ko pia sangu na baninga na bango. Tchelana élément ya général ya mon général Blaise Kilimbalimba lolengi a pesa ki message na baboti ya bana nyonso. Pirone ezwaka temps na nzoto pour se manifester à la minute fièvre et katani. Kuluna est un phénomène baza ebele. Mais c'est ainsi qu'on ne peut pas les tokoko kanga bango na mukolo moko te. To sali programmation pour na ko kanga quartier par quartier. Makala, Bumbu, Ngiringiri, Selembao, Masina, Kimbansek, Sele, Ngaliema, partout, Sangamamba, Kisenso, na esika na tangite, o nyonso bangoana. Metala ba tai na bango. Tala ba tupe ba kinwa bozo banga. Tala tumwa ba petiango. Bangoana de kuluna. Oh chaque jour, tala nzoto ya oyo. Tala zoto. Mais bango bo kriya ka bangoana. Montrez-moi ces gens-là. Bango wana pona kolakisake dipiron eza eloko moko erba chuba kawana. Et il faut étambola na nzoto. Etamboli ekeiti ekuti malade pa ebikisi yango. Bango nyonso baza identifié. Chaque jour, police ekokanga bango, chaque jour toko déférer bango. Et oyo bokomona ke bakei esika besengeli bakende. Donc na ba prison, c'est pour être condamné pour na kozonga liso. Oh nyonso tozokanga. Muto azofuta amande awazate. Pas d'amende. Bango wana bazala ba million bazali libanda wana. Mutu moko te akofuta amande. Nyonso kangi justice condamné
prison après un certain temps bokomona bango te baza Sudi Piron commandant district esengeli basangaka kaka musala na bango ya kozala responsable pe koétudier situation sécuritaire mokolo na mokolo eza na dimanche te kozala l'écoute ya population korépondre promptement esika akite abengi ngai na échelon supérieur. Ok, wana botu bino moko landa ndenge général Kilimbalimba Blaise asili koloba na ebisaki bino botali bino moko bana yango o basaka kuluna bana wana okokamata ye moto ko anga muluba bwende soko na beti ye botu na niki ye botu na moto na kanise sengeli batu aya kendende na mamorgue ngai na kenda na makala po bana ya modelo soka due botu ya muluba bwende na mbanga na to na moto na ye wana edi som te bobanga te bozala kimia bolanda muluba bwende abundaka te yango wana bandeko ezali likambo ya soni pe mawa Soni pe mawa vraiment merci encore on a général Blaise vraiment police a sengela sala musala ba komana ko na senga vraiment la justice militaire hein ba meka ko cha moemo na buso na même na ba pem ba me rota un peu modèle nini ya ko kangaka ba policier au moins la policier penza ba yeba ngo ba koti na nganda bangi ba policier ba vandi na nganda bangi ba komela bangi na ba civil bangi ba komela ba civil ensemble bangi bakuru na wana kaka bakomela na ba policier na bangi bakomela na ba policier na lotoko ezali soni policier ni wana bakangi ndolo awa pe ba uti ko lever likambo peine nini ya peine de mort talibino ba duo na likama oyo soda na est okimi bitumba ba mono na kisasa ba mbiti yo ko oyo trahir mboka na est ba mbiti yo ko oyo général Kingandi o trahir mboka kuna na Goma na Bisamaseki mikolo keba soko trahir kaka ba duo kota ndolo oke no fanda 10 ans eloko te o peine de mort kuna eloko te ba duo mbala moko ko okoka ngo penza po bolekisi boko nyoko peuple congolais akonyoko mana likambo ya est bitumba ko sila te parce que badu baleki ba espion baleki ebele mboka ezala infiltré il y a très longtemps mboka ezala infiltré depuis kala merci na tata mokonzi ya ekolo de ko Félix Antoine Tshisekedi lokolo ndimi penza likambo ekoma ndenge wana yo général commerçant général ba généraux commerçant na yedi etende ko Jean-Pierre Bemba telemelaki bino kala tawa hein ba généraux commerçant chef MG Christian tu es alobaki yango pe alobaka yango na parade moko esalama na kanchaki bino ba esalama na kakokolo plutôt bino ba généraux commerciaux commerçant outa général azana dindaku général azana ba immeuble aucun bongo wapi yo zi soda mon général ata yo moko mon général ozana 10 immeubles odi yango wapi otekaka nini botekaka nini na mboko ezaka mona baola tso ba immeuble o ya général Kingandi bandako ba château ya général Kingandi otekaka nini yo zapo na ko sécuriser mboka otekaka nini bino tous les généraux tous les colonels ba major ba officier supérieur nyonso boza ko sala trahison na est vraiment na ko sala na moko na auditeur supérieur ya Nord Kivu wana comment on ezaka suna le colonel Kachil Michel pour na mona ki azali ministère public na dossier moko salamaka ya babazalendo mon colonel yoza na auditorat na soko bodui na mubeko eye merci na ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo merci na président de la République ndenge mubeko eleki odui bango kuna nyata mbala moko ko o atrahi kaka mboka muke ko nyangu na bango pena po ete bayeba ndeko tshela ba image ya nini oyo stop hein vraiment peuple congolais na sengi na bino merci beaucoup na pasteur Philippe Lukaou soki na bo sanité bandeko bomo na bino moko pasteur Philippe Lukaou oyo azali na église moko monene na niveau ya Afrique du Sud lolenge
asalaki acte oyo na culte na yemoko donc acte oyo et lelisi bato mwa mingi bota na bino moko na stop génocide ya est vraiment basalaki cérémonie moko na Afrique du Sud bato batondaki ba sud africain bato ba pays mosusu bazalaki meke tchelanga ba vidéo wana ndeko oche yango okosangisa na yango nyonso ba image nyonso ya stop génocide. wana donc boza komona na zali ko corriger un peu komona ezali mosali na nzambe Alpha Lukau ndeko Alpha Lukau ye wana bozali komona donc a mobilisaki église na balobi eza église eza komona plus de 30 000 hommes. À l'église, il y a plus de 30 000 hommes en Afrique du Sud. Mais pasteur Alpha Lukau, il y a Kalakou, tu es Kazaka Congolais, mais tu comprends que c'est un Congolais. Acto à Sali, Namboka Bapa église, mon nene, parmi l'église, il en Afrique du Sud. Aza parmi deux premières églises, na kati Afrique du Sud. Donc, Mosali Nanzambe, Alpha Lukau, Zamba Pambolayo, na acte au Sali à stop la génocide. Vraiment, tika ete nzamba sungabino bokele liboso sini oyo bomoni bana makila na nzoto bakolakisa lolenge nini bana bakokufa bakolakisa lolenge nini bana bazali kokufa lolenge nini bavi ya bato esili kokende bato bakufi plus de 20 millions. Peuple congolais, to sengeli to fongola miso, to sengeli to zala vraiment na unité.
totika tribaliste tribaliste ezali parmi ba cause oyo ezali kosala ete tokotisaka banguna totika kotala ke oyo muyombe oyo muluba okende na ndako mosusu moto azokende kofutela na ndako baza koloba ete baluba te tolingi baluba te po mokolo lopango aza moluba te abi moluba kokota te na ndako na ngai baguerre wana baguerre ethnique esengeli esila tozala bato moko nakobelela bandeko nyonso ya este bajeune ya este nakotelemela bino likambo oyo bajeune ya nord kivu sud kivu botika kokoopere na barebele botika kokoopere na barebele ezali malamu te arrêtez bosalisa armée na biso eyeba botalisaka armée na biso soko bomoni bapaya bakoti na mboka bozali boza na batelefone bosalisa mboka na biso bana bakufi mingi batata bakufi mingi bamama bakufi mingi c'est de la honte. Il y a de ces enfants orphelins leloyo bazozanga eloko akolia bazoyeba te bakosuka wapi na vie na ye mitu ya bana ezali kobeba vraiment pasteur Alpha Lukaou merci beaucoup ndeko Jordan merci na kanisa image mususu ya stop génocide d'akoeta no solo musicien congolais ça na France vendre na France na kombo ya Nino ndeko Nino abetaki concert moko munene na kati ya concert wana betaki donc concert na asengi 1 minute de silence asengi 1 minute de silence pour le génocide ya Congo ezosalama na est et betami concert munene na France bontala et tout ya bato ya kosakana te message le kaki malam bato baye concert na ambiance à concert à katinyoso alobi ale toza ko observer kaskawa 1 minute de silence pour na ndenge ba ko bomba ba congolais na est de ko channel vidéo na son bato bayoka bango moko. Il est un peu endeuillé, il y a un peu de choses qui se passent. On va pas rentrer dans les débats, mais je souhaiterais faire 1 minute de silence pour mon pays, le Congo, endeuillé en ce moment. Merci à tous ceux qui ont participé. Il est un peu endeuillé, il y a un peu de choses qui se passent. On va pas rentrer dans les débats, mais je souhaiterais faire 1 minute de silence pour mon pays, le Congo, endeuillé en ce moment. Bandeko nakanisa bino moko bomoni musicien oyo Nino alobi a 1 minute de silence pour son pays le Congo. Concert wana beti c'est botali compte 80% eza mindele 80% mindele nde batondi wana eza na plus de 60 000 places dans le monde on dirait soki 40 000 et cause après eza kabakata na salle kabakata donc mbato ya solo bango ye ayi ko beta musique kasi na moto na ye Congo na mona ki pende ko faire gola concert moka utobeta na Abidjan ayimbaki nzembo ya Est na Abidjan. Donc vraiment to sengeli to panza sango bisika binso pour na makambo ezali koleka na République démocratique du Congo sikasikawa toujours du côté à est to kosola toujours wana na kotiela bino un peu moi vidéo la semaine passée rapidement il y a ndeko Jean-Pierre Bemba tourné à Salaki na est akendaki yemoko en tant que vice-premier ministre en charge de la défense aniachaki matambe na ye kuna na est akendaki kotambola kuna ko ko sakeri yemoko ayeba situation ezali ndenge nini lokola bato balobaki ke basali boy ba bombe ko ina Goma akweki sur terrain yemoko azalaki pe accompagné na chef MG ndeko Christian Chiwewe tia rapidement ndeko ocha yango na mission à Salaki.
Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a effectué ce vendredi 9 février 2024 une visite de travail de 24 heures à Goma au Nord Kivu. Accompagné du chef d'état-major général de FARDC, Jean-Pierre Bemba est venu s'enquérir de la situation sur terrain et apporter un réconfort à la population de Goma et ses environs, mais aussi au FARDC. Ces derniers abattent un travail exceptionnel sur le terrain. À son arrivée, il a présidé une importante réunion au centre de coordination des opérations. Il était convié à cette réunion les chefs d'état-major général de FARDC, les coordonnateurs des opérations, les gouverneurs militaires du Nord Kivu et les membres du comité provincial de sécurité. Une présence remarquable, celle de la force de la SADC et de la MONUSCO. Les questions sécuritaires et opérationnelles ont été passées au peigne fin lors de cette réunion. Aussitôt après, il a rendu visite au gouverneur de province. Il s'est fait accompagner du chef d'état-major général dans le territoire de Massissi. A-t-il indiqué aux médias sur instruction du chef de l'État pour réarmer les morales de la population des FARDC et des compatriotes Wazalendo. Tout est mis en œuvre, a-t-il précisé, pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection de la population de notre pays. Nous sommes venus accompagnés de Kinshasa avec le chef-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké, qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, nos frères Wazalendo, qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. Moi, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires. Après ses courts séjours de travail, le vice-premier ministre de la Défense nationale a repris son avion pour Kinshasa. Donc, wana bautai komona ndeko Jean-Pierre Bemba asala qui tournait vraiment kendai komona ye moko sakeri na situation lenge kani ezali et sili bongote ezali pe bongo na mission monene oyo chef MG na kombo ya ndeko le général d'armée ce qu'on a bosanité le général d'armée Christian Chiwewe o babengaka mosali na Nzambe na bosanaka te azali mosali manzambe pasteur monene utakala pasteur monene kasi azali général d'armée na mosala ya soda ezande ki soda mais azi pasteur monene le pasteur général d'armée Christian Chiwewe a salaki mission monene du côté à est wana de Kochape mais ba image atambolaki kotala bato ba blessé na nini atiki mo eloko donc atambolaki penza o tia vidéo na rapidement. Au terme de sa mission d'inspection et de commandement à Goma, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian est arrivé ce dimanche 11 février 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Avant de quitter Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a réconforté les blessés de guerre, soignés à l'hôpital militaire régional de Katindo. Mokonzi ya mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Yango atinga ina ya kotala bino ko réconforter bino na ba situation oyo bozo traverser. Yango ngai nazo leka mais na kutiki na bino mbolo moke pa ya docteur c'est qui vous a ébélé par exemple mais boso mbata sucré boso mbata sucré mais na hivi ki na dado kene na zaka na principe même temps na zala kuna mais na diamba te n'est-ce pas oui donc ce que je vous dis on a somba savon somba sucré même attention aux à l'hôpital aux quand même ok courage mais aussi la ville pour Avant de prendre son avion, il a présidé la réunion des commandements avec les autorités militaires de la place. Au cours de cette réunion, des directives précises ont été données, les matériels récupérés auprès de l'ennemi ont été présentés par le gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est ici, au centre de coordination des opérations à Goma, que le chef d'état-major général de FARDC clôture son séjour de travail dans la province du Nord Kivu.
arrivé il y a 3 jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation sécuritaire. Donc, Wana Bouti Kota, la Bongo, Ezalaki, le général Chiwewe Christian, le général d'armée, Nenga Salaki mission na Bolandi, Bino Nyonso, Kasi Tokomi Kokenda na suka ya émission na biso, Yambote Tokene na suka, Penza Bandeko, Nakotali Sabino imajo na bomba ki botala na suka. Peuple congolais a commis na suka, peuple congolais a lembi. Peuple congolais a lobby, Yomoko, a commis qu'on s'en chargeait dans le pays Oyo, ezali na rôle ya ko soutenir Ndeko Kagame, ya ko soutenir Rwanda pour être agresser République démocratique du Congo. Bon, mon avis, le peuple congolais n'a salaki descente dans l'ambassade. Na sali descente dans l'ambassade, ni a pays nyoso, ouais sali ko sala mbeba, ouais sali ko soutenir ba rebelle. Tout le monde na Union européenne, ba kei ba longo di drapeau na bango. Ba ko senga le gouvernement benga na bango. Wana boza komona na bâtiment Union européenne. Na bâtiment Union européenne wana boza komona loko Union européenne na ni na Belgique. Donc peuple a boyi koyoka. Akaya pomoli alongoli ba drapeau a pomoli a boyi a tumbi ba pneu bisika nyonso les a ko tindika ko tia pression pour être monde entier et comprendre que peuple congolais a lingi lisusu bozo baté a liboso j'espère ya soko na tali malambo ambassade en Grande-Bretagne so na bo sanité a za liboso ambassade en Grande-Bretagne peuple congolais a timoto a tomboki alobi alingi bozoba lisusu te boza ko financer banguna na biso bato bako bomisa batatala ba mama bako tika bana ba orphelin tia moi somba ndeko bayoka moi pimbo peut être comme na suka ya émission na biso. Là, nous sommes devant l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de la Grande-Bretagne. Les Congolais se sont élevés aujourd'hui. Ils disent que c'est assez avec l'agression rwandaise et l'occupation rwandaise qui est parrainée par les impérialistes. Et voilà, la population s'est soulevée aujourd'hui. Trop, c'est trop. Les Congolais, Balobi, et Leki, Malo et Leki, on en a marre. Trop, c'est trop. Nous n'avons plus besoin des Anglais, des Américains, des Français. Ils peuvent partir. Nous allons rester avec notre pays. Nous aimons le Congo nous appartient. Ça n'appartient au Rwanda. Merci Ndeko Jordan, merci beaucoup. Nana Bouti comment on a bien moko lelo et bandaki moko le mois vendredi, samedi, lelo lundi lisusu peuple galobi akotika te azako tambola toujours. Vraiment toko senga na population aibana ko fongola miso, toko senga na l'état congolais aibana ko sunga peuple na ye, lolenga zako sunga bango. L'état congolais aibana ko cha peuple maboko, aibana ko salisa peuple congolais parce que peuple congolais asi alembi. Bamindele bako nyoko la peuple.
tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kobunda butu moi po ete kimia ezonga na mboka akobunda kasi bamindele bakoluka beko koyisa ye bamindele bakoluka kokisa ye soni devant population na ye pe devant monde entier mais bokolonga te toko soutenir président ya mboka toko soutenir bakonzi ya mboka po ete toyebana kokende na makambo oyo mosika to bute bango nyonso libanda lolenge muze Laurent Désiré Kabila pe à son âme alobaka il faut ko bute munguna libanda po ete makambo wana esila yango ngai Moluba Boende na silisi pona mokolo mo lelo na kosenga na bino merci ndenge bosili ko tala émission eye na ko bosana te bandeko nyonso boyo basili ko tala émission et vraiment merci beaucoup na ndeko Jordan oyo azali bongo na masini merci beaucoup na ndeko Gédéon na bosanité ndeko Jona na pesi lisusu merci na otoko benga mwana mobali oyo asimbi nouvelle tendance na maboko ndeko Alain Ndele na bosanité ndeko oyo ya soda kuna ya zana est ndeko Sergent Polo na bosani yote yo landa émission malamu Sergent Polo na bosani yote vraiment merci beaucoup na bakongomani nyonso na niveau ya Belgique na bossa na kate la grande dame Louise Nkoyi yena koyiko bossa na kate pour ko soutenir émission et vraiment merci beaucoup na Shida Ibula na Paris Brinken Bayaka merci na Pikas Mbayabo merci na bakongomani nyonso na bossa ni binote bakongolais to sengeli to zala na bolingo to tika to tika likunya to zala motema ko fungwama Kongo na biso e ko kenda liboso yango wana na tikibino otika la malamo Lutula Trading Company de ko Jules Olango na Durba Bwacha Nyonso Kongo Mobimba Lutula Trading Company. Merci beaucoup.